tant boyo ka kala boyo ka ok c'est moi retire répétera biso ba oyo Congo France Bonjour à vous chers internautes, merci d'être branchés sur www.congofrance.com. Merci pour la fidélité Nabino parce que vous avez toujours branché dans la meilleure chaîne du moment Babi, Banamael de Bazarakoto avec notre patron monsieur José Dipumba, la peau noire à la tête blanche. Merci beaucoup à tous mes fanatiques. Ça fait confiance dans Sarah Ramazan, la Chanel, la douce de la presse. La douce de la presse. Donc voilà, rien à dire. Donc voilà, on a ma maman que j'aime beaucoup. On a mon vient au dilemme en pouille, plus que patron, plus que prêtre. Fabrice Nteka. Dollar, né dollar, il y a un tesoro, bamiko, babi, mutaliki, na mon ami, tu as zati. Tout ce qui est dans la bosse, mon corps, ils ont la poto, ils ont la Congo, ils ont Fabrice Nteka. Donc voilà, je reçois encore pour vous un artiste. Découvrir dans cette émission, mais moi vocal, longo vocal, et après donc voilà, je vous présente Borsalino. Bonjour, moi c'est Apembe. Ngas ko na mwindo. Mélange à bouena ibi. C'est cool. Nangami papitex li kambona yo na ebakate na banga kai loko nini ipotera yebisa yo okomisanga papier motema molingi kaka yo ya salovetibi ona papitex olunga suni boma mobali na linga mama tona boboto abimakara ye mingi te kaka na ndako abengaka ngai tantine mwana maindo bongola ngo motema mokili échanger suki ya moto etelemi ngo papa ye bamba na basaleli nga likita juna po yo boya ngai qu'est-ce que Maya misonanga esali balabala na matama nanga eza sopana lokola shita luka ya mama nani susu Ferregola nalinga mingi Gisèle poko changer ezaleli na yo onuringa ne soin si mokomi okende na yo mabe ozosala ngai ezomema baefe moto akokotela nga na bolingo azali te Fanso yo leli singai. Fali Poupa. Nani ma vocal ne akale. Jina motemeza na tirata na fungalo mona esika na tia yoro na motema nanga babu. Pona moral libale. C'est ça. Félicitations Borsalino. Olongolinga mo ba souci olongolinga mo ba souci makamwana. Donc voilà Borsalino lelo. Beta no parcours. Obandi wapi potoko mala suka na yo parcours nanga mwana ngeringe commune esala ba artiste belé et misa ba artiste et musicien ba comédien ce qu'on appelle na bimi wana do ba venir kabwani kanga na bondo Borsalino a venir landi Ferregola na Niangara a venir landi bakaluji siko fere na nani kaluji baza venir mo ce qu'on a bombo ko Jacques donc ngasko na za avant bango balandani fier d'être mon angé. Wana masete, mon angé quoi. Uta wapi. Ngana uti fike belé bakanga ba porti trop. Na tamboli na mambo fort na ninga mukete. Pas Koffi Olomide, et pas Titi Naye, et pas Baredi, et pas Bavoueraye, et pas donc ming musico papa ming musico pa héritier. Ba ibeke na vanda wana mesiko yo moto nga bwa kisinga. Moto nga bwa kisinga. Po ba tala mamba emission ba ibeke ngana zalaki na ye. Donc baibege wana lipasa baibege wana ndoi pona lingake trop pona lia pe pa lia nga yanga zaka ya maloba mais ngana lia moi eloko na yo benga mbongo quoi donc na maman fait na zala mesiko na raté ko zala bon nga mona comprendre ngoti mais na mona ka kende baloba que l'on propose de dispose mais disposition on dit ça la ki mabe parce que si mais à la team wata wana ngai na zoma banga pona ngona ba étudiant tant boyo ka kala boyo ka ok c'est moi retire répétera biso ba oyo oyo zana ka mambe sala meza ko ba ba vanti ya bon fika quoi ya fika oui le new c'est que thème le bokeh c'est bébé to découvrir aussi
babi musique na meta mwana kisi soit talonné babi talon côté nta musu bando fina ba musu ezaka musu yozo ima makasi mingi habité o so va na orchestre na le kanga po eko ma pena ba orchestre na ba musique na bino bon toyemba na biso mais nzambe mtuni mta disposer à toi aboya ke musuna le kana mona bango tukuta na totala mais to vanda na te mais ce qu'on est na sala album na nganzela donc ça veut dire na tambole belé na zo continuer ce ko tambo na chemin na nga ndongo ozu décision ça album ya yo moko na zo décision ce ko na nzambe ponga tambo na kibonzambe mais na niveau spiritualité likolo bolobaka muna balobaka bongo na be miso spiritualité likolo différence ba nzambe zali nzambe azane nzambe mutu so ko sala pasala ba vandi na nzambe azane kana kibonzambe po nzambe lemba ne badute ce ko yanga likolo mélange na lobeke musique etambola na kifi oui ngana robo yango te kifi zala po bulo to kifi za ya kibonzambe kati na nkolo ndeji balo bakindoki kati na kolonga siko kibonzambe kati na nkolo bobata mani na sima makambo bon to bata marate po eloko tout fait na appui po so eza sans imposer nil po to na des forces na mogili zabolo o nzamba salaki ye ani muke pa nzambe na nzambe donc so za siko entre satati na nzambe te oza nil okolega ata mupepeka ya nzambe ko memao siko ngasko na za siko kati na nzambe ya haut niveau siko album ta bossa c'est facile niveau ba jeunesse oki jeunesse na etomboki bazaka na makila lo kwanga na mai lo kwanga c'est premier été yako tindika ange ngana bango azati même ngana na papa ange te mokila nzambe za vaste ya mune konga pambeza na bolits na sali mission na ipena na kamwe na tali nzela ka ya pamba ya nzela ipena fika toza na bangi na nzambe donc mabila nzambe za munene muno sasa na toi ko sayela ngo tindika na para moi mkian po eza belé eza c'est pas facile donc voilà toi maintenant nous toi banzembo na yo pour ba découvrir au bout mais la vie de to beta comme ça va découvrir ba mike ka nyo sauter pa yibara biso ko imaka mwa ndambo muki opesi mutu idée de no sala ka pona bino mais na sala ngo vraiment te pendant la chanson promotionnelle Pamela Moussa Sabarbi la grande nembela ki mumo en Angleterre wana déjà disposé peut-être mais na ndenge ya bino ata mike Yoran Baron pe na embela ki ba do moté ma panthère noire je rêve bagot voilà navanisa yo déjà rakati ya motema na nganga barani yolan motema na yo très d'union symbole ya bolingo alliance na biso total mieux donc c'est ça quoi na posa boy nzambe toi la choix yebisanga sokolingaki ngai te politika ngotungisa motema na ngai na bolingo na yo wana Pamela Moussa Sabarbi la grande siko ya panthère noire na bombi tenir mi balé comme déjà moi déjà makambo bat barozwa idée ya belé quoi sikoyo ngana zupina to yo ka banzembo nao ya kisongi te ngali ngaki songi za na mokila nzambeti nzamba sali nyonso tuma bela malamu eza nzambe za na ngwa ya satate ya kisongi te na ki banzembo na yo mais on dirait non ko tamta boki mabanga kati ya banzembo no tondeni po niveau ba mabanga na yo ko ngoso na vani pro kangi misu wata na ba jeune ya préférence na ngai na bomba te donc na côté wana nzambe ni mtasala ke to zala tokokana eza yete zanga te nzambe faut eza nzambe kasi bongo do so kangi misu na yebisi no so boki banzembo so kangi misu wata et bon pourquoi pas le bagage yebe so kangi misu rôle babeke na yo ko ko borsalino bon pourquoi ya za avanga na France wana mais ngana mona ra do mystère nzambe so na mona wana mamsu na mona ngona likambo wana do batu so yebisa ngolo balo kwaye batu so yebisa ngai oyemba lo kwaye batu so bango bwa kalo ko matrona ngami na etroté ngana bota mana ra bon il n'est pas bota mara bon ni ganza malo ba sala à 2 personnes voilà na sens wana ra merci beaucoup Borsalino parce que Borsalino surtout ko beta musique congolaise to yebi que au mis album oui mais ba difficulté puis artiste est beaucoup mokuta non il y a ebelé non seulement il y a piratage non seulement il y a promotion non seulement ba vie mususu balinga ba petit babimati ce qu'on a évité yo zo na monde ngo okuti de ozokuta de ape ba jeunesse de ba aussi ma musique siko album na yo ozo na nini ya sika ozo na force nini oyo ko sala que bandi mayo na Kinshasa auto monde entier album na ngai nazoya kozongisela bato mingi mwa technique ya kala ya bavie oyo ebungaki po tokomaki onde bavie na basila ok nzambe to mundela sali tukati rétroviseur siko naozongisa mwa image moke ya bavie wana ya kala
na sangi na ba jeune na tina ki borsalino onga na rôle parce que nous surtout osali sito sala na biso mais na nina zongi sa ba vie biso ba jeune to longola maloba ke ba vie wana ya kala musique wana ya kala ogende musique ya kitoko na ko sorte yango ba vie na ba docteur Nico alias ba papi texte ba ni boma ba grand calé ba musique nde yango wana biso to sa biso ka manzanga so buta sana na kati ya makambu ya ko yoka ka ba vie wana nda osala makamwa bien borsalino sana na bomu nzela ko bêtise na on tena bon biso tous so monde moi ça ba bêtise ne comme ba siko batala ateke bazana ba bokilo ba semeki ni na tayo mo vraiment tsolo ba bêtise wana ba bokilo po a part kobina na scène ozana ba bokilo ko komo boya linga ko linga na famille na ye ayo ko obeta makamo boye ya bêtise za la na nzoto ya ye ko kwango est-ce que on s'appelle monte que c'est bien te donc c'est to ko sana nganze monanga zami ko sangisa batu amour ambiance li bala ko laksa batu ke to linga na to zala kabela moninga to sungana ko toyemba mwanzi moment boye esa na ebite yepe abivye banzi monyoso oyemba te na yipete to oyemba nze monini oyo ekoza moi mulai pour découvrir vraiment bien na kokoma kaka un jour na esika yo kolukaka jela ezana no molai mamo yebo ba surprise ebele na vie ha bato love tonda makambo ebele onze mona na ote ya mingi ezali na force ya ke moi c'est mal bavani mais moi c'est vraiment pousser mingi mobali yo ndeka fozo mbangu yango mbali se expliquer na moi fike na okoma kana esika yo linga donc on peut faire ba extrait ba message pour nous autant nous tout pour faut pas consommer na o ebimi pa panthère noire girafe bagot ezonga pe na limeya quoi fait obeti nyoso seke mbongo yera ngo soute o luteni ndenge zalara ba bi système na bino koma ba vie ba fina ba petit ba progresser te ba keliboso na ba vie wana bana bango so baza ba musicien to mote ke so ba fini biso bato ya seke mboka ezala so na musique te ponga lo ba elo mo na mboka Congo à part kozana aluminium coltan vrai mbongo mboko ezala musique bakosa te siko so ba viana ba bimi ba pesa bango chance na nzambe bango ba viana bango chance na bakolo te na nzambe siko bango lo biso to ba petit na bango ba fina biso pona nini photo zalat est-ce que au moins avantage ni au moins na featuring pour même super beau ya nga sa featuring desuna sa featuring c'est que na azo profiter na gaz na tonga na profiter na gaz na éviter avantage ni au moins na featuring ils ont avantage mutaloba ke featuring ils allaient pour profiter na moto na meza ba complexe effectivement même si ils ont fixé na Kenya ils ont fixé na Congo soki bosali bosangisi bosali boye comme déjà ça va donc pour ngai na kanisa mingi mine mana papa wemba parce que na beta pe na yetro na hôtel Sultani na beta na yetro mais na zoki chanter ndin album nanga na MBC chanteur na yemoko Archange donc la personne a image ya papa wemba na manda chante et puis na kanisi batu na moi kala tozena bona formation zingaro na Jino Soki donc bon tu emi na bango ba bantinga ni na ebi bango quoi donc na MBC pe bango nanga mo na bundi bitumba nanga moko quoi. Oui, merci moi extrêmement à papa wemba ti ozong se est-ce que yo banzaka penga yo chérie Maria lelo na komi pasta e panayo non c'est ça moi merci beaucoup ce album comment album c'est là la banzela e belé non ça peut tout na ngai quoi combien de chansons ils en a 5 chansons et 5 car n'ingi za 5 ça va comment tu me souhaites 30 40 comme belé ba yo ka tinga na force na bandi fona bana mande ba bandaka male mena kende tina comme mais niveau bon ba comme ba 18 ba 32 ba 28 na limite nga na koti ka sala album bon eza boule na ngaite eza na kati ba chanson eza ba pour miko na ebik beaucoup na ba système à 4 minutes 5 minutes eza soutenir eza ya kala 7 minutes 10 minutes ozo ka nzembo te nga sali ba 4 ba 5 kaka 4 minutes 5 minutes et donc c'est ça pour liteni pour na piratage pour kosoma banzembo bien sûr ba CD so misi ba CD na éviter so pour liteni ndenge ni pour na piratage ça. Bon, donc le système est bien par Brados Prod, je reste bagot, ça va bien ça ma carte, la CPL n'a pas fort. Et donc dans sens on a déjà ça va déjà donc tout long au mois demi. Ce qui est réalisé ça va bien. Donc so yembeli bon olobi oyebidea manager siko ba msusu faut attendre bango yo ba manager nga faut attendre Panthère Noire producteur nanga na momine pembe à moi gentil boy ba Juan Yolande ba Juan probablement boy comme on entend en ante na bombe po a sur la moi kilo quoi yena bombe na no nembeli sumo mo azana Angleterre parmi na Musasa na moko ezana na chantier kala mingi te na yembela mutu mo boy donc c'est ça
Polo caché de l'Iporo. chez bat na yembeli yaka lisolo mokile sama liloba ti nzamba sa mokile liloba Oh, Borsalino, 5000. bon 5000 na rambo musu po ko sengi pe $100 lekisa peso pe 5000 musu po ko senga pe 200 a peso pe 100 francs congolais ndeka ge mamen ndenge bo solo li ezaka lisolo Production et tout produire Borsalino. N'habitez pas Borsalino, on nous a trop sûr, on est sûr que nous avons rien à marcher. Nana ilo mlanga makasi ko sala musana ngai na vina pepe na zo yimba. siko nga sepeli po bige na atrofi na atrofi po moma o nzambe mutayibisenga po nga sola kana nzambe nga na zana niveau spirituel po na bomba te fika na sambela nga sambela na bima e biso to sola kana nzambe biso make moma o eveyo siko trop si wana yo comprendre on a sepeli parce que comprendre ngo siko so na zongi po na production na on sepela mingi parce que na utani musika na lo ba komone trop panter no agiref bagoti donc moi mbongo ni emukie to ye Peso confiance. mpo na mbongo ni emukie to pe ebele a sepeli a mise ngo na makambo na nga ekende nga siko na o sepela parce que ozongi sango lo baka nzamba ba ola ne motema alobe na ke bosa ne simba imoso abiso ke simba nango te mabe na nge simba seke ezonga Producteur, il est. je reste bagoti panthère noire yende Maison production. yeka wana donc disons Brados Prod maison de production Producteur, mususu soka moni boye ACP non. soka iya otambola na sima moto akutakitsa mélange mbongo na mbongo kaka te mais mbongo ebandaki wana Il faut ça appelle makasi. bokozala makasi ou pas mais ezalaka ke okutaki nde yango otamboka na sima bitambe na ye bosoli bino na bino nga nazaka artiste mais pour le moment yende Donc voilà, Borsalino, si tu dois féliciter parmi jeunesse, il y a musique, au Babimisseb album, là, on peut partir, c'est Babimisseb album. Eh, c'est la honte. Donc voilà, au féliciter artiste au Betty album, au Mouni qui vraiment, il a bien travaillé. Album en dégonant héritier le bossu rataki, na royo kana mato ya batu. Mais ce que comme goye comme beta moi bien, bat ba yo combat PC temps. Album a fallu. J'ai même ma main à couper. Trop. Et rataki d'ailleurs katana po bakata yangote. Benga bakate ba okele ma poko za mwana mboka. Po alobe bakata bakati te po bakele ma po kongeza na ngobongo. Po benga na mutu beto mtakufu bo mosima mitema ma ouais. Donc ba okela ge ma ouais on bakati lo boko nede. Mais yango ce que fali que siko album ni ko mosima na dernier ngonga. Bon ya fali poupa. E beta nango mais album ming non c'est les faire. Et ils ont fixé trop de chansons à l'intérieur des réseaux déclaré trop de chansons. Trop de chansons non qui n'y fait ça bien. Ayembi tout ça ba vendre mon bala ayembi. Ayembi album les a bien et que malembe et bandi les a bien ti qui peut que les a bien. Donc l'album na yo ki yango wana et fabrication générique mon atala ki bon na mon era muta mo saka na nzambe trop. Tout ça na nzambe très. C'est plein na ngote na ngata mukite. Muta PCP ma yo blague na. D'habiter donc na sepela na ngote face à ma musufa lu kata barate ba boki mais kotia ma cher et puis ba mon boli ka libosa cher ba ola ka ba fesse on to saka na nzambe faut banga ta pema o apeso beta musique wana donc côté kana monera mais album ne tout ya kale beta ki nango mais concert na opese soki akolinga kota koti ya ki bon nzambe kotia ma nzambe ozana makambo wana te na mon avis na mon yango mabe na mon yango mabe cursus l'album du groupe Oyoki chanteur ne belé ba yebi ndi monini aussi na kango mbate me mwanda mona oyemba bebe kobo yanga ite kolelisa nga ite wana nde ezwanga vraiment concert kana opese soko ota l'émission yo ataka douceur atika ko crier ani na voix ngo mais atika ko ganga atia douceur ondenga na yembi la raté ote yanga inani bino eza vine soko olinga yo ka ki makuta na mundele o balinga musique oleka biso babiseke méfier tu cries na okanisanga ozoye mate ozoga pour photo yemba na douceur mutaganga eza animateur même yozo sala animation culturelle au ganga tolo na voix douceur mais ba anima eza ba mususu eza ba animateur net ba Juna Mumbafu ba Billy Clinton ba on ba brigade sarabatim ba ganga ba animateur faut ba ganga eza musana bango chanteur ayemba na douceur siko na moni lokwa ya maestro nde tant apesi ba musicien des chansons nde batu bande bazo lobby là que c'est ba chanteur na ndi ba mati quand même par rapport à ndenge artiste so apesi ba chance c'est pas artiste na bon mais album et simba penate simba te ba na raison parce que moni leader a ko pesa o chance ya nzembo mais mo faut sala ba promotion pe yo moko faire pas pesa ki et ya ngoma le mais na ko ba nzembo net nzembo ya leki na yegi ça va na ko penze mo pe ya chanter mo te papa et papa wemba échappé ça va pe
donc bango mbali na yo qui c'est bon esenga vraiment nini yo moko ndo mipesa bango baze ete ke ozozela leader asa eloko fo luka tv yo monete nga na luki yo boye nayebani nanga te baotala nga na luki yo eza baeffort moko boye oyo bango de bayebani fo basala yango donc c'est ça quoi. Merci beaucoup Borsalino. Naebiti bato bakolanda lelo po bazwa temps vraiment ko consommer au kitoko naebiti so ko yebisa bango nini po miso baba yepe so ça yé lisusu parmi bato donc naebiti quand le biki ba chona écouter ya bato yimbi bêtiste en tout cas yimbi bêtiste bazwa pena temps ko consommer bande mono to pe ba pe so confiance wana po babi maison de production isa makasi mingi isa trop makasi na obanga makasi to sala na sima to da sala ki so sala mie ko le kai donc ados chef bagota sala rara oyo a tricher bango mata ko le bango chef tabeti avant yo to ta ya so za mai yango isa mabien de yo kanisa wana pe ko kisama na jeunesse na moni ozo mabe ouais no ya mabe ko bo balinga na mabe te mukileza nzambe mboka munzambe za munene vous comprenez. Merci beaucoup. Donc voilà, to kanti mono moko. To découvrir mon soso. Ah ouais. On a chanson promotionnée déjà déjà. Donc boti la bango batalango. Ouais, on a pas mes artisans déjà. Voilà, to découvrir en kasi comme ça to zonga lisusu na plateau pour te découvrir sur Borsalino. Déjà. Donc voilà, merci tous na plateau na biso na ebike woki banzembo woki Borsalino papa surtout kangami to mona wata te o mo te ke bima loko zo copier ye o njozo il pas copier ngati copier ouais na l'ombre to ebani ndena ota kamera ba ibinga to talana emzu yo ibite mena otala bwe to ebani o sala na kopo lobise tena sala na kote musala nzambe kati na ngakati na ye ouais ti ozo yemba ozo ba ke tuna bimisi eloko e lobisa wa ke yango ndalobe yango ne makambo ngape makambo ti batanzambe no stu makambo ouais
Yo banga te baloba ke non ta mususu ba sumba nzembe sika moko ta mususu azoninga adiembe na sima siksa wata emsu jibe na wera lobi ngana ye oyeba ndeni tout le monde aux après là yeba za prête vraiment bon c'est nga trop sûr na ete nzambe la ngai boya bosko faire après betinga di kofi siko ki mobile nanga fuko tout le monde ezo viser ka mingi de héritier moi tu siko tongo ozo viser ka ye abidon ni nga ya na musique ya nga au contre ka héritier momo to sala mama nzambe te ke ote beta bata na gauche bazo na droite te o beti mbata na beti mbata wana mama nzambe ya kala biso na musique ezaka beti mbata na gauche bo beti pe na droite na oye mais ça te ke pe fibo ya Jésus ya bazo zité nga bongo te osomba chambre place moto emsu yenda ko somba efika o nga na sala oui toyeba nde totabe toyebani yeta muso sombi place yo na bibi ta mususu yenda sombi côté o nga na sala ka yango mais nga ite jamais na ko somba pane donc c'est ça non tu es trop sûr de toi que tes chansons canon yo banze mono eleki ya héritier botana comment na kalpe na yo date ya lelo émission ya lelo ba jour après o tunanga so makambo zo tunanga banze mwana za canon ya ko sakana te Comment Borsalino nzambe na ngai na vitesse no suka ndeni Borsalino album ego bima misusu ba bondo confondre te eza na héritier on debe ça la marage artiste mo ayembi na voix mutu monde ba bi te eza héritier wata po mabanga ndenge mo na héritier koyemba ndenge mo ndega wata posa ba vonde pe ko nzambe kati na biso yeba ebine lo mo denga pe na yebi rien to so na biso na mokito bundaka pamba parce que zongi fima misala nde nzambe do to kibeta nzambe ngana so bimisi album no kitoko makati ba sepi non y a profiter na sima nga kuna olingele kaya ebe kiza kitoko makasi yala na sima nga. Merci beaucoup Borsalino to comme vraiment la souka émission na biso donc voilà consommer l'album hein Nzela Nzela ya ngondi makam Nzela wana eza mulai makasi mais to ko makasi Nzela. Merci beaucoup to yembe sunze momoko comme ça to clôturer nafina votayo nakatedi sone na motema nanga sokolingo mona ofungola lettre ya lettre yango ezosinifie amour charenegolo papa masosalinga nzambe kaka ndako katalika mango omwana wapigi moto akufa se na bolingo spiro betinga na motema sor nango eza selilita watazolela kaka kaya mta olela ngana olela ngati yambika nzemo ni mende mta olela yanga nzemo nanga na imbe deja menembe sumu kie yebisanga sokolinga kinga ite pona tika kotungisa motema na ngai na bolingo na yo nzete ata elonami mikolo ebele na kati ya ebale poète moko kongola lobata mokolo moko te koki kobongwana mbisi na kati ya ebale on a Pamela Moussassa. Merci beaucoup. Donc voilà, on est vraiment arrivé à la fin de cette émission. Nabi que vous attend en consommer Nzela, babi production eza makasi donc ba ya loka ba tum souté donc makasi ndeka na promotion, makasi na promotion ngana copie ça toujours promotion. On la chaîne partout promotion est belle. Makolo etambola trop na makambo batu mususu yanga moko e opaso mabiata. Merci beaucoup. Bon, ça, il nous sommes qui ça un mot pour la fin et puis bino zanga mabanga tenabi que liste ya mulai soko. Avant liste numéro contact nanga plus 243 89 54 85 245 plus 243 89 54 85 245. Oyamba yomo. Wana ngamo biso mamo ngamu tembela nga téléphone ate puis ange sona pendant longtemps te. Il y a un système ya porter ba te ba zo baby sa musique. Te wana na robo yango te ya nango parfait ke musale ko maso e ko makasi mi. Kana TVT pa bano finga mama ba tu bata yaya ba tu. So ba mona e ba mona ngai donc na bo kilo na ba semeki na ba ndeko do so ba finga ba mona nga. Wana za musala ba zoba na ba vira ba petro ba sala ngo. Nga ko sala ngo te. Voilà mabanga no. Pamela Moussassa Barbie la grande. Gloire dia sonama élégant. Maître Guy Mafuta Kabongo. Cédric Mongli Ferias, Panthère Noire, Yolande Barouani, Nasser Moroya Salima. Kassi non c'est pas l'année pour bon et voilà bon tu sais vous avez nous faut c'est pas faire Salima pas album ni donc deux années maison production moko donc ba pesa ngali toy ba PCP li toy pour na ba na mamno stu no solo no zonga na kati na nkolo ngai na no sango déjà mais le rone ko kite to c'est on nzamba pesi biso donc c'est ça quoi c'est bien pour bangi
Moulaïté. Na kanisa ke zonga 10 minutes mabanga na yo mais na mone zena Moulaïté c'est bon. Ça ba mbongo ya yo ba yebi yo ba benga ngai ba tsape le kotwani ko machine. Ba bi mikolo bosaka moko. Ya solo na $. Fabrice Ntseka. Fabrice Ntseka. So pesa pe kuna pesa kototi. Fabrice Ntseka. So asala ngo isala bien. Numéro de na pesa ki. Ozwa déjà. Obala to celiba. Ngai. Musicien no bate. Ba musicien ba lo bate, ba lo bate. Na mwana. Nakani na mwana. Oui, maman, j'espère. Oh, n'allez moi si pour un album et bima. Oh, boy. C'est nakani na mwana. Oui, non, la mer. Mais ça n'a pas d'ici là. Et après, ou bien bientôt là. Merci beaucoup, Borsalino. Donc voilà, consommer l'album Zela. Babina Bora Batnanga Mbongo. Batnanga Mbongo Boyo Kaki Borsalino yi. Ça va paquer na bango na mamuna biso. Ba appuyer Jires Bagoti Panthère Noire. Ba yogi mawa. Abangi Mbongo ebelete ya mukete atie makamba yati. Mais tu as du talent. Félicitations. Merci vraiment. Voilà. Babi talent basé belé. Bino bozana posa ya ko soutenir l'artiste Borsalino yeyo. Ba bi boss Fabrice Ntseka babi yo o amakasi na kosoma ne so na posa nzembo ya pas Borsalino oza déçuté. Montaye ba monta bo. Mutu moko oya lendi oya langa ba plan mo be ba ketch ba survêtement lelo. Karine Lavert. Tena kanisi siko pour lendi lobby. Karine Lavert. Merci beaucoup. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir à maman Miline Zema Moutema tous pepele ya mbetolo. Ma lolo loriste congolaise Bota à 20 ans jamais nona. Orlando Ngimbi, Jires Mabiala un clan de ya David Olito Motomoko bien. Et Fabrice Ntseka babi boss ara moko yo motikali au-delà mon plus plus que prêtre plus que patron. Donc voilà, toti qui les micros na suka po a panza sous une teke. Mais moi quant à moi je vous dis on se retrouve la prochaine fois. Mona c'est dit qu'artiste mobile Mwindu. Azara toujours dans ma caméra pour nous prise de vue à Makasi Aboué. Voilà, je te laisse le plateau au sakana micro le soukaka pour nous c'est plus ça ba fanatique na. Non, c'est tout fait quand on a vu la texte. Kamona yo na ibakate na banga kai loko nini ipote na yebisa yo okomisanga papier obesoki na moni yo nzoto nangelenga kaveti bi lelo na kokanga motema na yebisa yo motema mwanga moponi yo motema moponi kaka yo ya solo veti bi mobali na linga mama tona boboto abimaka na ye mingi te kaka na ndako abelaka ngai tantine mwana maindombe nina mosi yo nga nalingi ye ata basali nyonso nasina lula ye bongo nango motema mokili echange o suki ya moto etelemi ngo papa ye bamba na basaleli nga likita juna po yo boya ngai Congo France Nisona bango, bango na biso, nisona bango. Ekara molai. France.com, site ya solo masolo ya danzo, masolo ya kitoko. CongoFrance.com